tant déjà ban ko kende ko utiliser glaçon. Yeba ke ozo détruire kaka nzoto na yo. La fois pour na mwasi moko aza mastodonte, aza na breka gaya, donc o memaye na ndenge moko te na mwasi oyo aza mince. Vaginal pe ekoki kozala détruire kaka na ba glaçon wana. Bala kaka mwasi pona abotelo bana te. Mwasi aza pondeuse te. Donc ako fongola cave na ye, akititi akomi kotwana, asali mécanique na ye très bien. Or que papillon moi se développe pas comme na ba muqueuse. Ouais, bonjour, bonsoir, ça dépend, il y a R et Sika Ozali. En tout cas, tolinga bino mingi. Na mesana ko loba bo partager, bo s'abonaka et ça la rabiso bien. Ko s'abonner pe ça rabiso makasi ya ko zia susu liboso na bino ko partager o bino bolingaka. Sans plus tarder na pe si merci mingi pa tonton Kalombo. Merci beaucoup lisusu na chéri bébé. Bah merci à trop, merci Penza. Topesi susu merci na Annette Matondi. Moi si kitoko. Topesi susu merci na Karine Meta. Sans oublier Jonas Matela. Bah merci Belé. Merci lisusu na Sylviane Mbongo. Merci sous na maman d'Andège. En tout cas, bino na pesi bino merci à trop. Na ba critique na bino na ba conseil na bino ndezo sala biso tozala. Sans plus tarder, tous en invité na bino le loto ozongela sous papa na biso Jean-Claude ou aza pasteur, aza sous docteur, donc aza na pona kosunga biso. Na la grande découverte ozolo ba mingi ke ba question eza bino ba réponse eza biso. Yom tozola ndémission o so ozana bezo batanga kombono ndenge to tangi pe ya baninga. Partager, s'abonner, en tout cas comme bon tangama. Que ce soit problème nous en ango, ba question eza bino ba réponse eza biso. Sans plus tarder, bonjour papa. Oui, bonjour BMD, la super chroniqueuse du moment. Merci beaucoup. Papa na biso yo aza atozana elelo. Papa lelo toye tokolobela susu mingi concernant ba question outil pas bande ko na biso batala ki biso la fois passée. J'espère que yo bi sorte ba question o ba poser biso concernant mingi basi. Basi bazokuta na ba problème ebele na ba foyer na bango. Eza na basi mususu baza ba couple ngo eza awate mususu eza exemple to pesa na Europe na Amérique. Tant mobile atiki mama kuna aye voyage en Afrique. Tozo mona ebele omona azo vivre lokola aza célibataire akozwa alliance alongoli akomi kolinga basi mususu ya Afrique eloni ezosala ke mibali bakoma kotika basi na bango o babala bango baya kolanda basi ya libanda en Afrique. Bon wana nyonso ezali misala ya diable parce que infidélité eza moko ya semence ya ennemi et ce sont des choses que oyo ekoki kondima na kati ya libala te. Mutakoyo kozala fidèle et pas ya mwasi to mobali na ye kaka en présence na été. Ata aza musika et puis Bible lobi boy. Soki mutu X na femme X basangani bakomi eloko moko. C'est-à-dire tant on aza eloko moko na mwasi nanga nakoyi kokosa été. Nakoyi kokosa été. Yo longo soit na États-Unis, soit na France ou en Afrique. Au bali lisusu. Or que Bible lobi ceux qui bosangani na mutu bokomi na ye elo bokomi eloko moko to nzoto moko. Mais yo sangana ki exemple na Mimi na Kishasa au sangani na Georgette. Finalement bokomi nzoto combien? Moi je crois que wana nyonso ndenge tozoloba ezali ba inversion des valeurs. Oyo tozo senga to tika. Biloko ezomela même malédiction ezokotisa diable na kati ya ba foyer na biso. Po tangu yo mobali ozosala aventure ndengwana yebaka ke oza ko inviter diable yo moko parce que la Bible nous dit que les lits conjugales soient exemptés de toute forme de souillure. Mais tangu les gens ko souiller libala na yo c'est que ozokotisa diable. Soko ki okosi mwasi oyeko bala na Afrique. Mais au Nzambete, ou à libala. Alors moi je crois que ce que ça na bino obo sala kabilo ko wana bokala ba comportement wana eza malamu te. Bible ezo condamné yango même du point de vue mœurs eza malamu te. Donc ba papa to ba komi respecter to longo na mensonge. Bien que to lobel ming ba papa eza pe na ba maman musu pe bazar na bizaleli wana. Mais eza bizaleli moko malamu te. Na libala makambo wana ezalaka te. Soko lingi mwasi na yo
linga ye na pasi to na bisengo pe bowumela na ye ti liwaka ke okabola bino. Moi ça aza lokola paire à chaussures te, aza lokola chemise te, na poto il faut la tabilamba malili na Afrique luko s'adapter na o s'acclimater o la tabilamba léger pour la chaleur non. Donc soko lingela ki na poto yeba ko vanda na mwasi na poto. Soko ye vacances, c'est ça libala te. Voilà ce que je pouvais dire à propos ya Mutuna wana. Vraiment merci beaucoup tonton. Tonton Kalombo na papa na biso fils na banzi bozubi ya nona bino zalaka kuna tango ya watika makanisi no kuna ya ka yo muto o saliba faire na yo et après ozongi. Merci beaucoup papa. Lelo tozaka na ba question eza ngate ba question eza bino batu bo sabonaka bino batu bo partageaka papa question mususu ezawa eza boye. Ils ont ba fille belé tout le monde même na ba TikTok on a zo komisa ngana okota na douche na c'est la glaçon lelo ezaka glaçon papa face pela et tout et ce soit important si ya glaçon na katsanzo ta moi si et ça la rani bon biloko anyo sinek toujours beza ba inversion des valeurs. Nzambe tango asali mwasi na nzoto abo mwasi atie na ba valeur moko na kati même chaleur parce que nous autres on a biso et un mécanisme mais to benga kaya isotherme donc isotherme ni ko ba ko maintenir nous autres on na température na même température or que température normale ya mutu et ko kita en deçà ou en dessous il y a 20 degrés T. Alors yo tant déjà ban ko kende ko utiliser glaçon yeba ke ozo détruire kaka nous autres na yo. La fois passée, tu le qui ba flore intestinale. Alors, ba flore vaginale. Parce que ba flore waneza na ba système belé. Tu le qui ba flore vaginale. Ba flore vaginale peut et que la détruit quand na ba glaçon ana. Pourtant au côté ici, or que vagin to bo moi si et koki ko bika na température wana te. Alors tant comme ko kiti sango yebaka ke eko détruire na ba flore mususu ba bengami pona ko protéger vagin na yo et ça pourra créer ba problème mususu ba infection à répétition ba mukusa ba agressivité même eko détruire na ba cellule vaginale mususu. Donc ça ba pratique moko à déconseiller et loko zo boma biso tozo luka ba plaisir mais tozo bandinga ko luka la plaisir angote. Pour ce que glaçon, eza bien. Oyoki bisengo, o sepeli si papa, mais sikoyo otikali ndenge nini? Vraiment merci beaucoup Nena baksa moi un plus. Yo mtolini ko c'est la glaçon, ozo moi ntozo c'est la glaçon, ozo gagner. Eza lokola poisson au tchon na congélateur. Tant tozo ra poisson to longola na congélateur to tchaka wana tozo yake si la malili poto saisonné ngo poisson ko mande ni poisson limbaka. Vandisa ngoka wane limba nde mona biso basi nde tozalaka. Pour le moment tie poisson, glaçon et après avoir kolongolango réaction nango kando moni poisson esala ndenge pe ko sala totika ko boma nzoto na biso. En tout cas merci beaucoup papa na biso Jean-Claude. Basu suelo komoko parmi mutuna parce que nanito silisaka ka côté wana bu mwasi pona koluka ko sepelisa papa. Ce qui n'est pas du tout mauvais. Mais ils ont la bateau c'est la même bas citron. Or que citron est acide. Nzambe na bonzambe na ye asala que pH vaginal p ezal. Et quoi cause l'acide te. Alors tant que comme si pH vaginal nous acidité wana et qu'on détruit même ba flore vaginale. Alors au comment na milieu wana et ko beba kaka yango mon lelo tozana ba problème ebele et pas ya ba maman oyo bazo connaître ba infection à répétition et puis ba tissu mususu ezo comme nécrosé pour ezo zika na ba pH wana na ba acidité wana oyebi que même pour na mboto to spermatozoïde alongwa na vagin akende ko féconder utérus il faut qu'il ne faut féconder ovule ou évendre ming na trompe, il faut pH vaginal pèse à la normale. Mais ce pH vaginal est normal et qu'on ko détruire bas spermatozoïde et moi ça la féconder exacté.
Or que ba problème au peso mema ba mame belé na stérilité secondaire ezali wana. Yo zo tchaka kozo tcha ozo détruire. Ale lobi kuna vagin moyen azala disposé ya koyamba ba spermatozoïde ezate. Parce que tant aux autres acide wana eza ko perturber fonctionnement normal ya vagin na yo. Donc moi je crois que ça pratique moko prohibé. Na lingi na profiter pe ko yebisa bandeko basale la katanga wisi. Moi je ne suis pas contre. Mais regret nange zalaka ki sinyo so zalaka na dose totale. Mais na observation to sali okomuna mtasela la katanga wisi. Sok lelo abaki to atungoli tanga wisi akoyoka 2 jours ayoki malamu. Mais après une semaine, sous soit zongeli yango. Traitement nini oyo esila kate. Or que nabaka ya ba hémorroïde esenga ka moi ba comportement moko boy adapté parce que hémorroïde ezali maladie moko psychosomatique, c'est-à-dire c'est lié aussi na ba comportement na biso. Soko za na bizaleli ya malamu okomi batela na ba maladie wana entre autres kolia na biso. Yeba kolia il y a beaucoup plus de naturel, il y a des fruits, éviter les constipants. Pour ceux qui ont des constipants, biloko ekauka mingi. Ozo lia ba biloko mususu ezali ba aliment moko génétiquement modifié et ko créer le ba problème luka olia bio net na États-Unis kuna okepa maman na biso yuyu okuta na biloko eza bio. Awa na Kishasa to na Kingakati et pas maman na biso Venushka place ozo passer émission na Bandal awa na Veni Lemba. Donc ce que yawa okolia même ba mbisa mai ya fresh. Oui, ba formol te. Donc il faut chercher à manger ce qui est bio. Tango zolia yeba biloko wana na zolia ekomemelanga nini. Keba na bimela mela. Tout releki na bina munoko yo kaka. Yango pe toliaka. Munoko ekoko détruire yo, munoko ekoki ko bebisa même vina yo. Voilà pourquoi yeba kotala eloko nini okolia. Il faut manger avec la tête et non la bouche. Vraiment, merci beaucoup papa na biso Jean-Claude Basako mona penza na batolia kitoko yom tozana ndako. Abonnez-vous massivement aux à jamais d'ici batolia boito kutonka na la grande découverte. Papa parce que conseil nyoko ko pesa na bato ba utiliser ba citron donc lobi wana batanga oui so comme si nzoto loko esclave. So citron exacto zo mon loko nzoto eza isu malamu te. Comme conseil o biso toko ko retenir pas. Bon, oyebi ke nzambe na bonzambe na aza organisé. Oyo nga na ebi oyebi yango te. Mais ceux qui n'ont pas problème moko o nazo ko kozwa solution te na okutana muto ayebi to ayekola yango ko orienter nga. C'est sûr bande ko na bazokutana ba problème ebele. Peut-être ayoki pa papa ke papa azo comme ça sous papa ne sikango sengelité. Ezana bato esengeli to consulter. Luka okutana munganga. Luka okutana na bato amayele oyo bako orienter, il y a des sexologues. Il y a des gynécologues. Bako pesa biso batoli moko. Na yo kipe ndeko moko alobi que mama wana ya akomaka nete. Vous comprenez? Akomaka na ete. Soki bazana papa boye ya zarana kokauka akomaka to benga ngona orgasme te. Ndenge batuninga ke a bimisaka mai te. Biloko musu faut koyeba mutuka nyonso ba mimango ndenge moko te. Mutuka nyonso ba mimango ndenge moko te, ezala ba mutuka musu eza automatique, ba mutuka musu eza mécanique et mutuka musu eza automatique, mais il faut tenir compte ba facteur ebele. Basi nyonso baza ndenge moko te, ndenge ba musicien ba yembaka to bato ba basi nyonso baza ndenge moko. Okokuta na mwasi moko aza mastodonte, aza na break à gaillard, donc o memaye na ndenge moko te na mwasi oyo aza mince. Donc il faut que bato mususu aza na vagin moko penza, donc pour atteindre même la utérus, il te faut beaucoup de gymnastique. Alors ceux qui penza ozo comme en dimension à témoin c'est pel ça y est exact. Or qu'il y a des positions appropriées. Tangu oyebi situation wana boluka beaucoup en soit na sexologue na munganga bakope sabino conseil par rapport à ça, soit beaucoup banda ko skende na position boy. Beaucoup banda ko salela boy. Yaya oko mema charge ya 80 kg, ndenge moko na charge à 50 kg te. Donc
il faut tenir compte à biloko wana nyonso mutu aza na masa gaillard keba donc soko oza na ba stratégie te tango zo banda kaka père yo sanza ki otiki mère yo lela or que wana penza échec total d'où makambo nyonso il faut koyekola yango ndenge mwasa munene azali na mwasa muke bakesani mwasa mulai na mwasa mukuse bakesani alors ndenge komemela mwasa mulai za ndenge komemela mwasa mukuse te ndenge komemela mwasa munene za ndenge komemela mwasa muke te alors il faut koyeba ba stratégie nyonso wana il faut koyeba quand même que non mwasi na ndenge aza boye vagin na ye donc pour na ko atteindre col utérus ça doit prendre soit il faut au moins autant de centimètres mais aussi ko soko za na papa dimension penza et ko atteindre biloko ante ko za la passe il faut ko adapter hein ba position oyo ko permettre que utérus tonini a kutana na matraque pour na fimbo eleka bien donc voilà ce qui tokoyi koloba na mukuse il faut koluka kokutana na mutu nda ko yeba vrai problème na yo ce que zo senga ke ozwa traitement hein mingi akata mususu ba problème kaka hormonal bambimela mela babilialia hein bapota libu bapota babumwana il faut qu'on traiter yango parce que pota libu même frigidité oui frigidité donc au moins papa zo simbo boy mo zo kaka loko la commune maçon zo sala ka crépissage question pe ya ki vraiment au contraire écoute ezo peso kando comme papa loko langongi akende te yangwana il faut koyeba kana yo soko moni anomalie moko eza koluka solution na cité te eza na bato nzamba pesi mayele hein bakosunga yo bako-orienter yo eza na ba question mususu même tozozwa awa moyen to répondre ngo publiquement ezate luka biso en privé tokosolola tokopeso orientation pe toli ya malamu pona ozwa solution na problème no tala but ya grande découverte vraiment yo mto boy ko s'abonner nazo ko insister na beta c'était abonnez-vous massivement à la grande découverte okozo batoli ya sika batoli ya kitoko babi pondu nyonso elamba marandenge moko te pe pondu ya Congo eza pe pondu ya caoutchouc ezalaka yo mto zo yeba te o mipesi mingi na ba citron na batangawis en tout cas ozobo manzoto na yo luka okota na la grande découverte po yeba makambo o papa papa mutuna mususu ye kande to vandia mutuno uti musika na otanga kombo te mutuno babeza na base belé bazobota na ba césarienne kobota na césarienne wana ezaka foti ya ba papa mutazo saki mama abotaka bane belé na césarienne to ndenge nini et sous question nango peza boyko mobali o azobotisa mwasi na césarienne mingi est-ce que za mabeto malam OK question et pose ami na deux volets si. Donc tout on a premier volet au moni tant ba mama ba kendara na consultation prénatale ezana mutu mususu consulter ko yeba keno azana bassin moko large donc azana facilité ko bota na voix basse normalement mais ezana mutu mususu morphologie na ekaka otali état bassin na et ko permettre abota na voix basse te akoleka na césarienne vous comprenez alors biloko wana nyonso ntango bakodécouvrir yango bakoyeba nde na kolandela yo mpo na ntango okóma na suka ya grossesse na yo bayeba kogérer situation na yo malamu mais problème tozoloba ndenge otuninga wana eza na papa mosusu peut-être ozobotisaka mama na césarienne plus de 6 bana ata oui moi je crois que kobota en soi n'est pas du tout mauvais mais ezala na souci ya mwasi na yo parce que ntango yo bazo pasola déjà utérus à moi sinayo utérus to matrice à moi sinayo comme cicatricielle ezo comme na cicatrice alors tango ezo zo ba mbeli ebele yebaka ke okomi ko fragiliser utérus na ye un jour pe ekoki ko lâcher et ça va te créer des problèmes sérieux moi je crois que babala kaka moi si pona abotelo bana te moi ça za pondese te hein boko botami balé misatu hein par rapport à situation ya santé ya maman hein bo s'arrêter wana boboko libana bino na kimia au lieu obanda koluka kaka ko disposer mwasi na yo to ko exposer na ba danger permanent parce que à force ya ko fongola ko kata donc ozali ko bebisa utérus à mwasi no ezokoma na ba cicatrice un jour pe ekoki ko lâcher
à force ya ko zokaka kotonga kozoka kotonga. Donc moi je crois que eza vraiment malamu te lolenge wana. Vraiment merci. Eza vraiment malamu te yo papa olingi kobotisa mwasi na césarienne en tout cas eza pe malamu te. Mama pe na part na ozwa maele. Mususu ezalaka faute ya papa te, mususu pe ezalaka erreur ya biso ba mama. Babi mama mtasimbaka ndako ezalaka papa te. Topesaka faute na ba mama te. Merci beaucoup pour na papa na biso Jean-Claude. En tout cas sous question mo pesa na c'est pour na baso bazozala sec à tout moment ba zana ba papa au mona papa zana mama na ikob na momango wana tam susu basala ba masolo wana mona mama zaka sec yango yaka na nini. Bon toloba ki si to développer ki déjà eza ba utilisation ba produit ba msusu bazo cha baza ko se servir na ba citron ya zo luka s'appelle ça papa mais azo ebate que azo créer danger moko permanent. Oui, ko me la peut créer lo ba problème à vie. Likambo ezo résider na gestion ya nzoto na yo. Papa faut ba ko gérer nzoto na ye, maman faut ba ko gérer nzoto na yo. Et ce que moni anomalie ezali kutana bato ba ko pesa o toli parce que ba cause eza ebele, oui cause à la que maman se retrouver sec. To yebi que rapport sexuel eza ko impliquer ba facteurs rebelles, il y a aussi des facteurs psychologiques. Hein, si on t'a préparé psychologiquement hein, donc que ça la passe pour na cerveau à kokapé ko pousser nini organisme à sécréter ba hormones ko faciliter ba relation sexuelle. Donc préparation faut à la psychologique et deuxièmement il faut bolinga yango tant bolingi yango boko se préparer no se koleka malamu mais côté na ce que zo simba te faut koluka kokutana na munganga akoye koyeba cause koye kozala hormonal aussi tant mususu eza na ba déficit moko hormonal o bakoki ko corriger hein kutana na sexologue pe akopesa toli o esengeli pe akoyebisa yo melata kisi oyo pona likambo boye pona likambo boye lia biloko boye pona esunga po eza pe na biloko mususu o esunga kabiso hein kolia ba biloko tozo benga surtout ba bio trop de fruits ba dongo hein e kosunga biso moi ba matungulu biloko wana esungaka e préparaka biso trop de fruits e kosunga yo pona okoka ko purifier nzoto na yo alors ba canal mususu za la boucher na ba graisse te et ça la musala normalement yango wana côté wana eza likambo ya ko kende nango ngulu te soko mona normali kutana na spécialiste o ya ebi makambo wana akopesa o toli o esengeli olokenda kozwa toli na balabala okenda no ngana chaki citron oh no ngana chaki glaçon te wana ekomi eza penza malamu te voilà on a quoi koloba yango wana pona moni toli oza oningo bakisa mo mutuna ah ok likambo dépistage à ba cancer. Oui, que problème à cancer actuellement, ils ont le problème à santé publique. Parce que batu mingi lelo bazo kutana. Premièrement, likambo cancer il y a ba mabele. Pour na kosa dépistage nango, wana vraiment et cause à la quotidienne parce que wana eza facile. Eza facile. Et là quoi liboso il faut qu'on utilise misapikaka ko yeba ko palper bassin na yo. Hein, bandi à partir bandi côté sel aux autres des point par point et so remarquer que moi bambuma moko suspect zali okoki koluka kokuta na munganga pona approfondir ba examen ba ko sa mammographie pona ba yeba ce que ça réellement yango to yango te mais ça pe na ba signe clinique mususu okomona déjà mona mwasi tant mususu na nkuta banda komelisa te mais na ba sene wana azobimisa makila to ezo bimisa ba liquide moko bo mpe suspect luka okuta na munganga to komona ekoyi ko vimba ba mitwa mabele changer mo forme moko o eza susu normal te luka okuta na munganga pona akoka ko évaluer nini na sein na yo après évaluation de akoki ko diagnostiquer koyeba ezali yango to ekoyi kozala inflammation to likambo nini donc c'est ça bon. Pour likambo ya cancer, ya col ya utérus, et ça c'est problème moko ya santé publique, même na Afrique, même na Europe, na États-Unis partout, batu bazali kozala épargner nango vraiment te.
Alors, incidence na yango, pic incidentiel nango ko banda à partir à 20 tina ba 40 ans, hein, na ba 40 ans d'âge, wana déjà mutaza sexuellement active. Et mingi ezali causé na papillomavirus. Papillomavirus wana ezozwama mingi na nzela ya ba rapport sexuel. Hein, bato yo bazalaka na ba partenaire ebele. Hein, ozana François, ozana Mankenda, ozali na lufulani tout. Alors tant ozo sangisa nous ba ko contrôler te. Et même ezali na ba mama mususu pe bazana mibale ebele, ba papa pe basi ebele ko kende ko zwa. Infection na omemeli yango mwasi. Tant omemeli yango mwasi et ko créer cancer ya col utérus. Et pas na yo papa et comme le cancer ya prostate. Ne crois pas que toi papa tu seras épargné. Et papilloma wana même hein, et ko créer cancer même ya anus. Hein? Po ezana batu mususu baboya na bango nzela o nzamba bongisa. Hein? Mutu mususu pona ko éviter zemi kota bino papa le kaka kana sima. Hein? Tant papa le kina sima soka zala ngo ako contracter o yango. Ezana ba papa mususu bakoma na bango ba mécanicien. Est-ce que ebi ozo comprendre nga? Donc ako fongola cave na ye akititi akomi kotwana asali mécanique na ye très bien. Or que papillon mona se développe ka mingi na ba muqueuse. Pe oko développer même na niveau ya munoko na yo. Alors yangwana eza très important ya koluka kosala ka ba dépistage ya cancer wana. Pourquoi kosala dépistage avant? Parce que plus que bazo découvrir yango avant, possibilité ya ko traiter yango pe ko débarrasser na yango ezali. Mais ceux qui va découvrir yango na retard wana et kozala déjà trop tard. Et to koy kosala dépistage au moins 3 ans, hein, à l'espace il y a une année. Hein? Tu connais que ça dépistage na yango koye bandenge ni tozali ko évoluer. Et puis na ça la parenthèse bon na bossa ni kolobango liboso donc toujours la cancer ya mabele. Et papa pas ko développer cancer ya sein bien que ça ba kamuko rare. Il faut que zala trop prudent. Et cancer wana mingi eza ko se développer na bato ba komi avancé en âge hein? Surtout pas ba maman tant le ki na ménopause oza munene hein. Et puis ils dépendre peu na musalo salaka surtout bato basalaka na babutu hein baza penza na temps bela reporter et ko créer yango et puis kolia ce que za penza malamu te yango wana moninga mikonos na beta ka 7 hein. Donc il faut que luka kolia o eza bio lia ndunda mingi lia fruits et belé surtout ce ko komi mukolo kolinga su kotonga nzoto te mais banda ko entretenir nzoto na yo parce que plus ko banda ko tonga nzoto tu vas te créer des problèmes sérieux nzoto ko koma na poids mingi et charpente to miku wana e ko supporter poids corporel na auto koma lobi rhumatisme makolo pasi mukongo pasi maboko pasi mais nyonso wana eza à cause ya kolia yango wana il faut ko luka ko contrôler kolia na yo pona kokwea na piège wana te lia pe o eza naturel neti awa na kingakati soki olie na oye na yo awa mwa vacances na yo olie mbisa mai oya fresh okoyi kolia sombo okoyi kolia pakasa et osala bien et pas ya maman na biso vanushka mama mondele même pas maman yu kuna bino pe na États-Unis atikali simate ya zolesa bino nyonso o eza bio ya bio linga mingi biloko ya nini te. Merci beaucoup papa na biso Jean-Claude Basakomuna en tout cas na batelier kitoko oyo na la grande découverte aux 5 abonnez-vous massivement pour vous allez jamais déci pour na peut-être comme nous sommes presque à la fin nini okoko bana ba la grande découverte papa maman bazolanda biso na ndako vraiment beau s'abonner massivement nulle part ailleurs kaka la grande découverte ndako ko faire découvrir bino makamba lolenge oyo yango neza na kaka facile moi mega na misapi na yo hein okoti na YouTube grande découverte musapino kaka et s'abonner ozo commenter ozo poser mituna et osala biso bien mes salutations particulières à notre papa fils Kombo et pourquoi pas 001 number 1 Nadège Moulato
et nakoki sous kolikate sans pour autant ko remercier président Nabiso Man, président Abana G7 au bazali ko bali sali sous pour na ba tolia mabala kende pa papa wana donc bazo bali sali sous moi na bango moko kat na lisanga donc papa Nabiso nani océan azobala lisusu chancel donc plein succès réussite à Makasi. Salutations monsieur créé par maman Nabiso Mami Mboudi à partir d'Afrique du Sud na ba faible moyen na ye azwa ki décision ko sunga ba orphelin ba veuve bato bazana ba difficulté yango tozo senga bandeko bazana makoki bo joindre na ye po bo sunga bandeko bakela surtout na Congo to comme na ba orphelin bele na biso moko ba multinationaux place bozana ba États-Unis wana bango nem bazana base bitumbo tozana ngo na est. Alors bino bandeko boza kuna il faut nde botelemela ka bango le botelemela ka biso biloko ane créer biso ba orphelin et belé ba veuve et belé yangwana moyen kaka tokoki kosunga to soutenir bato bazo ba initiative ko sunga bandeko wana et nazo remercier ba maman Bibiche pour la partir à Boma, pourquoi pas maman na biso la belle oya vandi na Kamunganga et maman Mado Aduzo Madeleine et maman Bibiche Paula, bien se boyamba ba salutation et toi-même na ndeko na biso mukonzi abilili à mon petit Ouattara. Ouais, merci beaucoup. Presque à la fin, émission na biso en tout cas bino bat bozo sala ke biso tozala. Bino bat botala ka biso bino bat bo pesa biso makasa royal boso na bino ko partager o ezana biso na bino. En tout cas bo s'abonner, bo partager la vidéo. So bozo partager ba vidéo et pesa biso force ko sala musala chéri bébé. Partager, s'abonner, tinda. Ba question eza bino, ba réponse eza biso. Tokoye ba bino kana ba commentaire. Vraiment, biloko ole yango to pesi bino. À la prochaine occasion, bisous, bye.